conscient bazona bani oh président Fayoulou a fondé les États-Unis a fondé France on a un problème Yamou président Fayoulou non président Moussi Ozalaki na bango na siège ya nouvelle là ezalaki mardi basali conférence de presse bamettre cour international à l'épreuve na massacre esalama na Congo alobaki monte mais comment le libanais to liba na qui est conscient na yo au liban au formuler formation na ndenge mususu ndeko na raison président élu les révolutionnaires Moussousou Koumbouba donc Robert Toutou koloba na comité international bamassacre ekosalama une cour internationale kolandela mutu wana moko na moko directement kolandi gouvernement italien balobi liwa ambassadeur na biso mpo na Congo eza na mutu ya gouvernement okokende kuna abandi kopupa formol